les deux côtés, même côté M23, même côté il y a FARDC, il y a gouvernement, mensonge tellement makasi. Et voilà, vous êtes tombé sur l'homme, c'est signature. Ici, on partage un peu nos idées. S'il te plaît, abonne-toi sur la chaîne et partage aussi nos vidéos. Ça nous fera du pays plaisir. Toujours le cara, tout panza moi, bah idée, tout panza information, n'engagez toujours solo là. Ma solo yamboka, tout à la moi maïle. Et les deux côtés, même côté M23, même côté il y a FARDC, il y a gouvernement, mensonge tellement makasi, complicité za makasi, mais les autres biso population, to comprendre nani azanani. Est-ce que Félix Tshisekedi a bien pour nabiso gouvernement ou bien nanga za bien M23 pour nabiso. Les deux wana yo za kota la biso faut tirer leçon. Puis c'est les deux côtés bazana ba mensonge moko ya kosaganate. Oui, que histoire déjà, il y a Félix, ou bien histoire, il y a IDPS. IDPS c'est BBC, Masolo, pour Masolo, on a bango mingi, qui ma lokuta, batu akoma okanga bango bata lokuta mingi. Promesse c'est belé, et ça se réalisé. Côté M23, na M23, boyu, que ça filié, ou bien que ça lié, et pas barwandais. Puis c'est mboka pa yekomi lelo, ceux qui mboko yekomi lelo boye, et baby boye, et ça pour barwandais wana. Alors yo, en tant que peuple, il faut la vraiment na estime ou bien la vraiment na capacité moko élevée ou ba ko ça l'analyse bien pour pas inini yo ko kikokende so otali bataille de pèse le kuta o ba betaka o ba mais non lobika neti guerre on esili to gagner donc to gagner makambo tout so ke kota M23 bata M23 ndenge baza ko laver M23 au monde que M23 c'est comme si baza vraiment ba vrai congolais mais monde entier ils ont au monde que M23 ezali na M23 ezali na accompagné par Barwandais et bosani na mutu moko te basoda rwandais bazakuna les deux parties Congo côté ya gouvernement bazo sala recrutement côté kuna M23 pe bazo sala recrutement côté ya M23 na Goma toyoki dernièrement que na Goma bana bazo linga okende musala kisoda te bazo boya bazo kima. Mais na ba meeting na bango ozomona ke bazo la c'est comme si peuple lingi bango c'est comme si batu baza vraiment na besoin de changement mais na Goma pa ba komaki to mutali ba vidéo bana bazo kima bana ba komi ko luka bana ntina ba kata classe ko forcer bana pour ba kene musala gisoda koto pa ya bemba pe azo sala musala makasi bon azo sala musala makasi pour la république pour baser dans le gouvernement jusqu'à là mais bah soda bazo s'intégrer et là on est les autres salariés bah va s'intégrer c'est ça la question alors mboka moko te ko tambola sans que bozala na armée ya makasi alors côté ya M23 ba vrai congolais ba lingi ko kota te pe bazomona kiza aventure moko e ko chamboka na mama na confusion bien si to côté déjà na kata confusion botale ya eloko rebi ki Kabila tanga zaka na pouvoir ba mélange e bande ko sala makaka lelo tozomona guerre e comme infiltration za makasi pona nini mélange sala makaka ozo ko imaginer mbongo ya mboka babimisi basombi arme pardon ba arme ebele na mboka mais tozana ba traître oyo bazali na position erreur Tshisekedi de sala or Tshisekedi tanga côté na pouvoir et qu'est-ce qui lui manquait à longola ba général ba capitaine ba toana tout acha bango na retraite et là Kabila sala na bangala tango bayaka azui bangala che bango amemi bango na nini na akoti bango na kamoko aboma bango malembe Tshisekedi aussi pouvait faire la même chose bozwa ba soda wana nyonso ya bango isolé bango ko éliminer bango malembe bazokende mais non Tshisekedi asala ngote atika bango bazala et résultat yango bota la vidéo mission za FARDC zinaacha mu dépôt zinaacha donc beko na consigne hapa ni kwa mulima banduku wetu muangalie gisi nchi kona uzishiwa muangalie ma munition hizi ni dépôt za hatari hazina hesabu ma mortier 60 ma sardine biscuit na banzi bona ba box oyo nyonso gouvernement etiki yango gouvernement ndezotika biloko oyo tosengi PCC penza bazalendo bamata na mulima tokanga mboka munition nyonso tozwa yango muangalie munition gisi banaacha munition iyo te idibe muko naona mimi nasimama yulo munition munaona
Munition hii munaona chini kwenye biko, munaona gisi binapangwa mudepo. Hii ni politiki ya kuuzisha nchi. Vraiment hii ni politiki ya kuuzisha nchi hii. Muangalie munition. Muangalie tunaomba msaada mzalendo wote, uwe wa Kibukila, uwe wa Ngoma Nzito, uwe mzalendo wa wapi. Mujikaze kabisa, mujikaze, mupande. Hivi vitu vyote vikikamatiwa tutashinda kupata nani? Naona komanda Ibu ye peke na waza watu ba mingi banamjua. Komanda Ibu huyu. Hii ni jaribu. Ni jaribu kabisa. Akuyalia lisasi yoyote. Akuyalia lisasi kabisa. Hivi vyote vitu banabiacha tu bila hata lisasi moja. Jaribu hii. Jaribu kabisa. Angalia munition. Angalia vitu. Hii vita tutaiweza hii. Mungu wangu. Je pense au moni, hein. Donc, si aux vrais Congolais, yo comprendre la sigole. Aux hommes, on a basoda nini, bazotika, batiki, bituma. Si au moni soda qui mige, c'est-à-dire, mukondina ya zate. Oh, ba kondina sou, oh, bazala qui na armée, bazati le na armée. La plupart, ba outi, et pas ya Kabila. Ba outi na ba assemblage ya ba mixage ya ba Kabila na ba Rwandais et basala armée wana. Et ndenge to bi rere Tshisekedi da sala yango. Et lelo yo bazo sala armée, bazo linga ba créer armée. Bo créer armée na ba critères ya bien. Technologie comme makasi. Bo créer armée na ba critères ya kitoko, bo banda masolo ya bien. Bo chamba tunyo so bazala rémunéré, bazala compter na ndenge ya bien, mutauti na famille interne, boyebi ke auti na famille interne, bo moni famille na ye, boyebi pa ya zalaka, pour bo éviter ba infiltration, pour ni tete boye to bana le la kaka. Tozo le la bozo le la basoda baya, mais bana mususa ba Rwandais bazana na boyebi pa ba utate. Zomona, botala ni le cas tozana ngole lo ya nani nanga. Nanga ko zala bazaki na Rwandais, oyeba ndenge ni. Oh, lokola bolingi to banda ya sika. Bo bandele logo ya bien. Bo chambongo na place. Bo chambongo. Kongo wane za na mbongo kosakana te. Kongo za na mbongo. Mais pourquoi bino bolingi kokabula mbongo na population te? Bolingi kokabula mbongo na batu ya mboka te? Bolingi kokabula mbongo na batu bazo sala te ka mbongo bolia la bino moko. C'est ça aussi le problème. C'est ça le problème ya mboka. Bo tia salaire ya bien pa ya basoda. Oromona ke armée kozala bien. Bo former batu na nenga bien. Basoda na biso formation. Bakonzi botala nana kate 1 à 13 heures. Mais balongo la batterie, balobi major contre français. Oh, yango pena 14 heures. Balongo la batterie awa o. Zate. Oh, na bamboka musuto omona ke likambo nyonso oyo police esalaka, oyo armée esalaka, ezalaka na formation. Bozo former batumé, bozo former ba traître. Comment un policier, un soldat qui est na guerre, mazo zane na selfie. Mal formé. Ozomona babiloko bemba. Ebige yo nenga zana yo fokangela biso Kabila. So kangi ete CP ezana kini c'est bizarre qui c'est le moment où ebige uko sala revanche kitoko donc bitumbo soko kotiongo na nenga bien salango ezala bien au formé yango bien donc kolanda biloba loba batute et to gagner bitumba et Congrès gagner bitumba to récupérer moi respect moké tozala ngo to tiga yango sinon peace and love à suivre na vidéo mususu bye bye.